nazonga kinda konga imoko pena mawa uta osilika kimpo kenda nakati ya motema moto ekopela ngai ya trop onaka na souci un jour so nzamba longolinga pe mata longole pe mata na imba na viewa oh femme noire baputu femme africaine nalingi otika kotambwisanga moto nazoka disposition nanga bien ya ndule ya sport nanga nasalaka elengi mobembo ya bakuba mwana mpira yezelanga nakoya kolitebuya mais koyemba nanga professionnellement. Nous avons créé Bana Potoroto Matiti Mabe, on a allé cofondateur parce que l'orchestre existe jusqu'à aujourd'hui. Nous avons acquis pour ça succès. Mais succès à vos salango. Mais voyez pas mon salade. Donc, à la julisme, Chintoka. La salipe casa d'allegria, bina file, tenga kaba melangata. Na papoli. Na papoli chane na papola na vinduki. Mbaramoko baleli. DJ Anelka, DJ Prince, DJ Chabani, DJ Brassenet. Donc, M, on a eu mon bunda dans le cas, M, ils ont signifié ma belé. Na opé sa signification on a nzemu na oyemba. Bon, c'est quand on te pona za komekara. Na Patrick Kasiama motema pembe na sala nini pote bayinanga. Merci vraiment na Jibo muzombo mwana bazombo. Bolingo pasele kiaye yango na kei komeka nzoto boka mosika nazali kokende unate papa te mama teo. Nika boronika beti mama na acoustique. Matiti mabena elanga nani apikola yango ayi vema kirimbio maître toro a caché en français. En portugais, mascara, to respecter ko latango, ko sukola maboko, fololonga na lingaka, na mote mananga oya bote mepe, na boy ko kumisa mabe, oliboso banga. Kasiama, evento, Patrick, Asoya, levé bailo canto, grand chanteur. A paloli danger. Elanga esilaka pula pe no kakaye. Maloba pa ma chérie e kon le kanama pepe. Fenyon otiki na ba minola na ba 2 mois to na kima na mbongote. Baka na bato ba poya biso bato ba sunga biso. O ba Gédéon Mercedes. Ba sunga biso Junior Amorim Pirvier na Luanda wa. Muto abeta ba concert penza beti ba concert. Ba mikolo ba répondre ba maman ba papa ba bimate ba bimi oyebi ezakanga yamba ya nani na futa ka oesi la kate na bala lokola bilembo basala yesu na mamoko na sete ya bayuda de bango nde balongwaka nga na longwana nde nanga itashi amour forcé amour intérêt ezamabe itashi bolingo ya mbongo Oyambongwe umela kateo. Angola, Ultima, Ora, ingénieur brave Ndé. Quand on est là, ingénieur brave Ndé. Donc ça y est mawatro. Ingénieur brave. Bofanda boabana. Numéro 1, nakati ya Luanda. Vanda na obabana. Brave. Yo le kibango. Et puis ngaso alobi le kibango ezakabu mtashanja kati. Bolingo ya mbongo ye. Bolingo ya mbongo sokiolandi brave oyo epa ya zola kango ebite mosusu mbongo ya kodia aloboti kolanda ka brave ka boye ngulu boni bokanga kaka Angola Ultima Ora. Bon dia, bon tardi, bonjour et bon début de la semaine hein, à tous mes fans, à tous les internautes. Nous sommes mais sans toujours Kolanda émission Nabino, qu'on se le dise, émission Vamchwala, émission Tolobela avec Choucha de Merde Angola Nabino. Nabi Kenabanda Kubosa déjà ko sepela ming minarope sapina bambo tenanga penza di susu na maman chérie et pourquoi pas à mon fils Manassé Bokonga babibo s'abonner toujours kaka na Angola
ultima Ora TV parce que en wana ba news obino boza ngona posa na ndenge ba ngola awa ezopesa melabino. Merci aussi à toi boss brother, hein, boss brother nanga vraiment chouchazo de la kaka na ole la kaka boss brother kotika lumière dans ngola te donc merci mingi benana ozo sala pour nanga et je dis encore merci également à papa maman Pedro n'est-ce pas ça kitoko boina kata julisme obo moni choucha cadre bien boy kimia penza to ça l'émission moko zo le kapenda kitoko ndie to na plateau hein mais ils ont un plateau te donc merci pour l'espace et pourquoi pas à Pablo King donc Chouchalmer d'Angola Tessali Jibo Muzomba lolo vraiment Chouchalmer ne bomoni aye wana epeka kopé sa makambu to epe poto solana leader na biso tozo monité pendant tous ces temps maramba corona tie avant que tout corona banda so komona na te mais na mystique a fourmi lumière d'Angola keka ko découvrir karanga bité to ya to meka un peu ko solola parce que auti ko saba makambu o ne bo sepela nango na kati ya confinement oyo yango vraiment to ye poto solana kombo ya Thierry M. Pourquoi combo Thierry M? Parce qu'il n'a bien à combat Thierry Simba. Bichoucha Thierry Simba, Tétianga Penda, Thierry M. M. Wana et lobby et belé. Donc on est là et je dis merci encore à manager Naé, na combo ya Trésor, le manager Babi Trésor, le manager international. Merci à toi. Merci Ming aussi à toi, gérant à Pesso Bambote Belé. Notre gérant et si vous allez Bambote Belé. Botardi Thierry M. Botard de maman lumière batikayo. Osa danger, au loga de formation, c'est ça. Moussala n'est pas un bon chroniqueur ou chroniqueuse, il faut le Moussala, il faut le rabattre, mais information est isolée. Il faut le loka. Vous looking at it, on a l'élé. Des fois, public te poto ebi kezo bomisela biso mama kitoko mais onika kolimo baninga zaka ndeti nga chuchana na ba projet nanga mais nazomona na public nanga mais yo pendo kimi biso pona nini na bata mi pona sala makambo posoki nazaya komona na ba faire olala donc fona bata ma pa faire gende bien tant na obima na bima ona ba faire na olega pa na loba nini fona leka avec épreuve nazo loba épreuve zo le mona o loba loba trop. Ok, merci beaucoup Thierry Simba. Toujours continuer na yo confinement na on va parler maramutezo les kandenge. Non, na grâce Nzambe pepele na confinement toujours bata makandenge ba konzi ba lobby tout ça donc c'est un peu ça tout ça. On a confirmé les gars bien na grâce Nzambe donc pepele. Est-ce qu'il y a un confinement ou est-ce que tirer des leçons par rapport à la pandémie on est qui des leçons ni oyo tenir na kati bah leçons à tirer c'est belé hein. Leçon vraiment na kata pandémie yo et teibiso makabe belé koyeba ko bomba koyeba ko mibatela parce que c'est pas facile hein musalezate mais ole sa famille donc et puis c'est son maté belé et tei penza et tei n'a pas musicien bon n'a pas un musicien bon mingi basali banzembo apesi ba conseil mais malheureusement biso kaka ande boyo kanizate j'avais cette idée de le faire mais nataki peut-être ko benga pe mususu bakoko zala moi boye bon yango pesa nga bolembo mais pesi bolembo te na komeka suko solliciter baninga musupoto salande biso tukoyo tokoyembela poto kumisa pandémie ya oti toko benga nde ya pandémie donc naza na idée moko nzambe soka sungi d'ici là na baninga to sepela to sana bango loko to sala. Merci beaucoup Thierry Simba okoyi kolobani na bandeko batiki biso pe kaka na kati ya pandémie oyo na maladie ya corona et memi pe na ba artiste ya mamenene ya kati ya mboko oyo ezaki ke soki akufa ki faki ba honorer momoni ba maladie mususu oyo esilisi na ba valeur ya ba artiste en tant que yo pe artiste leader na biso kolobani na ba o batiki biso eza mabwa pe pasi hein. Surtout au moins tout le monde a grand Manu Dibango qui son âme repose en paix donc Viwana n'a évité l'Iwo est compliqué via Koufi na pandémie on s'attendait pas de ça que via Koufi na maladie wana mais via Zuanga Koufi donc biso to tika to milengela kaka Mashkara na yo babenga cache en français
en portugais mashkara to respecter kola tango ko sukola maboko et ko kangana te. Donc avo damé avoir makamoto sala outi na voiture bimi laver moi maboko et ça la moi va vrai bien to milengele parce que liwa ezaka un éclat d'œil papa OK hein? Donc faut to mi battre la kaka. Merci beaucoup et botenanga lisusu mingi lisusu hein bien engagibo mozombo le maréchal River Kono babi tozozela toujours album na biso to pesinga na biso ezo ya vraiment kalate babi religion qui tient des chouches à lumière d'Angola apesi Gianni Versace bambote babi tozozela kaka le roi des kings qui makuta des royaumes qui makuta le maréchal River Kono donc choucha zana zozela penda le mes ouvreur donc tozozela penda ntebo na biso zoya tozongiso na Thierry Simba okobetela biso oyo ezali historique tope parcours ya Thierry Simba banda wapi po bele bamonaka Thierry na kata Angola bayebi penda parcours te babiso bashusha tokoyeba tandambo sur 10 na koyeba peut-être ta 6 dans le kata micro lumière d'Angola pour meka un peu kosunga ba internaute sur balanda émission baninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai kutu mingi kasi moko azalaki na motema ya mabe akendeki kolinga oyo ngai fololo ngai nalingaka na motema na nga oyo aboteme pe naboyi kokumisa mabe oliboso banga o bami boya to babongisa ya biso bolingo oya botemepe minalobi mikolo eza Thierry M vraiment ngai musique d'abord c'est inné, c'est du sang na botami la musique koyemba ngai nga kolobela te o ndeko bandaki boye te non toyemba moi par-ci par-là mais koyemba nanga professionnellement. Nous avons créé Bana Potopoto Matiti Mabe, on a allé cofondateur nango parce que l'orchestre existe jusqu'à aujourd'hui. Bana Potopoto Matiti Mabe à Brazzaville, il y a bienvenue Roland, bienvenue Feignon, que son âme repose en paix. Bisika na bandi et carré professionnel langai. Na Bana Potopoto na Brazzaville. C'est un peu ça. Donc, place carrière professionnelle. Parce qu'on dit que tu as une place où tu es fondateur. Où il nous s'est retrouvé dans les Bangolais qui n'y a par rapport à Moussala, Moko et compagnie, ton ni copéaki, Torobite, Natsikananga, pour la moni, Nazako avancé, Tenamamba, parce qu'il n'y a qu'à ta poto, Bokina, Poto, Magamunoso. Donc, c'est ça. Ouais, maman, et ça qui moi il fallait pas venir en Angola parce que je m'attendais pas au Angola et vous allez peine en Mboko Luanda. Ça qui moi cop mo liwa après liwa ya chef na biso sous avango bazizila en tout cas vie nzamba za pemisa molimo na kimia tanga kufaki moi ba décadence me komaki na roza moi cop mo boye senga na beta kutu papa maintenant on a yé na kangami. Kuti bilengi Angola to kuti vitesse ya mboko mbongo ezaki papa non likama mbongo kutu te likambo na yaki tango na sali yango et sengaki kaka ki babifo na temporiser nano yango na temporiser ki jusqu'à merci nakata potopoto okoyembela biso ata moi bilengi muke ya nzembo oyo otaki nakata album na bana potopoto bon na bana potopoto to chaki banzembo te banzembo zaki ya mon président bienvenue Roland Feignon. Ok, je me presque. Na deuxième album, je suis une chanson. Mais na premier album, je suis un Natango ya fete na lukaka, na bimana nani ye, matiti mabena elanga, nani apikola yango, aïe, vema kirimbio, maître toro, à vos bras, baninga nanga to sepela mvula ya sika anzambe tobiki na manduki ya bagere ya mpamba tolekisaki babona nena milelo ya bawe batika kibiso tika to fete mvula ya sika nakomela nakolia
nakoyemba mpe nakobouge nakodekone mpe nakoseka anzambe tika tosepela tofete bonne année. Merci beaucoup et je dis encore également, ça fait plaisir aussi à ma maman chérie et ça lui plaisir encore na Amélia Mwanda Babi maman it mon amour comme aussi à Mayele Belé Amélia Mwanda et pourquoi pas il y a Elena Mwanda à bière de tout toujours qui et je dis encore merci à ma maman Olga Mokonza Kabelo na niveau à Londres Mokonza Kabelo na pesio bambote belé Chalmerabi dans des gros bisous à toi Olga Mokonza Kabelo tous en wana pendana leader na biso Chéri Simba Chéri M pourquoi mi pesi combat Chéri M Chéri M parce que surtout bantimba basé belé parce que ngana mapasa maman boti mapasa ba misato naza penda mapasa li passe à maman Christine samba que j'aime beaucoup que son âme repose à Père Koufati Kabiso maman boti mapasa ba misato ngana mapasa siko tala modi bantimba il y a trop d'intimba na che M donc M wana yo mo bunda na luka M ezo signifier makame belé na opesa signification na ona nzemu na oyemba donc M signifie makame belé on a che chéri M. On va comprendre M note. Te M wana etikali ngana M majuscule na bibe minuscule te mais majuscule ya gaillard chéri M ya ngwana. C'est que M anga moneza wa makambozo ya makambozo ya nga d'après moi social lumière c'est que makambozo ya chéri Simba banda oya Angola awawa. Est-ce que makambono ya musique to be ba production ezo ke na mala Nangolu parce que tant on a yakaka je suis arrivé ici en 2013 tant on a yakaki na kotaki orchestre moko bana waka waka ya président Kaba que je salue na kota la mettre turbo na kutima bazo répéter tout nabi na isi mete tibo mo orchestre bazo beta be ko singela ngate na manze moko mete tibo obudeke abude nani abi ngabuti yo yembaka tika biloko wana yembaka te ngabite senga kaka nani senga nani na meka kaka ebe akeko senga na papoli chande na papola na vinduki mbala moko baleli oyo fotika kaka na mouvement pa na tika na mouvement ti totambola ti lelo pe mutasara makwena ye depuis nazo ko évoluer ngamoko c'est bon Nana hivi na kata waka sope to landa penda historique na kata waka bobanda penda ko évoluer zaka mama lunda mtekabola bino hivi lunde zali kama mbongo fa il faut za penda vérité ça te que mtu na kwa no bimbongo mtekabola biso président Kaba a comme ko mambongo azolinga ko bimisa tendenge boyokanaki yango sali ke tango bozongi na kata ba Rwanda awa obitenga Chéri Simba nga pena sali loko nanga te ezaki penda na bolo wana te pour mambongo te parce que nga d'abord na daka lokosa mbongo te na lokosa mbongo te pour na tamboli na ba grand ou ba na mbongo vient nga Alain à quoi la type l'homme de sur mesure monsieur le ministre on a vient ngai vie na ngai via d'autres qui n'ont pas millions nazola on anda kunanga ba 2 mois 3 mois fenyo autres qui n'ont pas millions là na ba 2 mois 3 mois na kima na mbongo te wana zaki mbongo ya batu nyalo ba oya yo penda ya musala ndenge utaki lunda mutato wonyo kwa motiki pena foyer na yo poki ko luka ba mtu ba zo pena mbongo ba mela yango ezo ba décision mais ya ko simpi c'est te kaba melanga te te nga kaba melanga te amela ndenga melanga te te bango nde balongwaka nga na longwa na nde na nga bango nde bamona ba melai bango nde balongwa nga longwa te ngata na mona ki bobani nga bakei la majorité tout bakei bobato bakei wana pe nga pe na memai bango na waka parce que nga na mema waka na lunda nga na mema waka na lunda nga donc na mona ki lokwa baninga bakei na kosala pe logo na nga e aussi Mbappé na sali pe kaza d'alegria bina file Chintunga wo na kata kaza l'alegria il y a déjà ba concert to ça quel album na bino na kata banzembo na bino ezala non na kaza alegria to beti ba concert belé oza témoin oza présent oyebike eza comme ikumisa te na Luanda wa
moto abetaka ba concert penza beti ba concert ba mikolo ba répondre ba maman ba papa ba bimate ba bimi oyebi ezaka nga na ndenga mabeti donc na betaka concert na nga na chaka du sérieux so na bino banda 20h na banda 20h so na matin na pendant 20h ti lobby na 6h na longa ti oyebi oza concert donc na beti ba concert ebele à ce moment to préparer album mon single mon to préparer malé mes albums mais to banana moi ba single dépose donc et voyaka malé malembe ko dio penser mon ezali. Merci à vraiment donc comment merci aussi également toi papa Junior Amorim parce que je posera parmi bateau basali que Casa d'Alegria et qui est de bosso mais lelo Casa d'Alegria nous ont fonctionné ndengeni pour na moni bo comme secours des grands bazusu yo sous leader to yo président ba yo président na ikar babi bon ils sous ma Casa d'Alegria te ay comme en cour des grands yo pe président yemba ba komi ko so batu nyonso. Non, ezalaki idée wana yaki na makambo papa Lutumba tanga kufaki. Tozaki na idée to sale loko mo boy pour na hommage à vie. Et puis tant to sale loko na hommage à vie et simbaki. Ba miko babi mais pourquoi pas bino tout bozana ba orchestre mais beaucoup sangana rapé comme étant que groupe de leaders. Hein bo yembaka ça sope sengo même mutwana na mutwana makamu na département na donc so un problème na orchestre na tu peux le faire donc ezaki na likanisi ndengo na likanisi te ke o boye non mais que souvent te banda makambo ne banda makambo ya orchestre wana balobi cours des grands et fina pe ba orchestre nyonso fina bino so bokoma ka boy comme pas muta beta na orchestre comme esute et comme ka bokomi ka osanga na kara boche kitunga ele. Monano oyo ya bakubaha itabe konana biso se na kopo à la santé tobengi bonzi sekli mobembo ya bakuba mwana mpira ya zelanga anakoya kolite buya na ye chérie na ye chérie Naye chérie Naï kolite buya na sambwe Pona likambo za bola salinga Nakoki te Ba petit balobaki trop mais c'est balobi trop quoi Namona mpasi Bolingo likambo za bola salinga mama etikali elembo na motema na ngai lokola bilembo basala Yesu na mamoko na sete ya bayuda na ngomba oya Golgotha mawa choucha la lumière yo yebi hein na autant beta concert dernièrement si je me trompe pas le 25 janvier na bete conseil Casa Alegria ozaraki omona makambo te ngaza na ngamuta makambo neti koyo surprise ezali bafungolaka. Merci vraiment madame ma chère internaute nous sur balobi choucha lumière peut toujours préparer toujours balobi tout ça événement moko o ekokanga na kati ya mois de septembre en ndenge ya Angola babi événement avec papa Takinga boyoka ka le monument vivant donc choucha lumière d'Angola abi bientôt là bozo ma fiche kaka a na kati ya Angola otimaro ora ya papa Takinga to sa date boko sepela po batunyo sur balobi non choucha lumière papa Takinga il faut asala mamto yokae to mona pe ba œuvre donc le poète Nabiso Kalate choucha lumière d'Angola a repé sa penda makambo et napesi également merci vraiment na Jibo Muzombo mona bazombo et pourquoi pas à Ben Willy les Gabonais donc babi Ben Willy les Gabonais donc oyo lo barango salamaka et à mon boss Broduk Matadi choucha lumière d'Angola a pesi toujours bambote et belé tosonga lisusu et pas ya leader na biso par rapport ya musala na ba production na yo oyo na ndenge komi ya Casa d'Alegria ba producteur bazali to bazali te tozo bisala ka toujours kaka musala ngo na bakasi na yo moko choucha na linga mi go benga leader te je suis un artiste simple un artiste chanteur
Premièrement, pour nous, nous avons casa alegria. Casa alegria zanga. Donc, si on a un c'est que casa alegria existe sauté. Donc, casa alegria zanga. Pour nous, producteur, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce que tout ça, quand on a bateau, on a bateau, on a sunga biso, j'ai des Mercedes, basunga biso, Junior Amorim Pirvier, asungaka, venangai Alain Michel, le docteur, vient sungaka, venanga Jasonama, basunga ngai, bachaka coup de pouce. Donc, tout ça, on a complicité, mon makasi, yanga, na manager nangai, trésor diangé. Tout ça, on a complicité. Yo beta boy, on a beta boy, yo sala boy, tout ça pour tout ça quand il loque ça va bien. Donc tout ça presque bateau basunga so bien bazana ba. Mais tout ça ndena mikolo producteur azoya. Parce que ngana kasa alegria producteur azoya. C'est que producteur andoz il a ka okota studio bimiselo ko poya. Amona ki pendo vandi ko beta banzema bato un problème te ya yo moronde. Non. Choucha. Omoni ngalo websa yo interprétation c'est très important, ils ont bien. Musicien interprétation mais il y a eu mon interprétation na beta na banze na kati mais interprétation. C'est ça la politique. Politique tozongo pa ya bienvenue fenyon. Tozo beta biloko na biso biloko ya batu mais na biloko na biso na kati mais biloko ya beti ya orchestre ni. C'est comme ça, c'est ça la pour la politique na ngwana. Shusha ye yakolati sanga bolingo na yo na lata nazala sirpona lingio ogi wana ndambwa wana nzemu na yo. Donc ils ont la politique mais Kassiama evento Patrick Azoya. Merci beaucoup et moi aussi également je te dis coucou à toi Patrick Kassiama balobita kayo hein otiki shusha musika makasi ngana tobeta boete hein mon boss à moi Patrick Kassiama de respect donc et merci encore à papa maman ce journalisme donc on est toujours ensemble nous tu comme on otiko sala acoustique moi qui toko penza hein. Mais acoustique non on mono salle acoustique pourquoi pas on gars qui au salon bien live au club na studio na simo salle clip Choucha nabi non il y a des surprises qui viennent bakangi bisote robeta ndeni acoustique robeta api yango za ikaka na sai système acoustique 2020 au moana batuba yo kango il dépose si marango après tu comprends ba faire acoustique à mobangezo ya. Merci beaucoup Thierry et ingénieur bravo okoko balancer biso image acoustique oyo balanda vraiment ndengeni ni Thierry Simba awe Thierry M nazo ara na Simba autiko saida biso vraiment acoustique oyo. Merci, on se retrouve tout juste après. Dominique Lukebaron DJ Anelka DJ Prince DJ Chabani DJ Brassenet Kowe oh femme noire bakutu femme africaine nalingi otika kota mwisanga moto bote ya bangelue esekeli na lovango bote naturele ongo DJ Global oh femme noire bakutu femme africaine nalingi otika kotambwisanga moto bote ya bangelue esekeli na lovango oh bote naturele ongo Delpi le visionnaire congolais oh nalelio ami natikali solo na mpota na motema pokende yoke ina poto kobosa na ngai te pote otikela ngai fololo ya lolango oh DJ Jimmy 5 étoiles Rihanna oh naleli yo ami natikali solo na mpota na motema pokende yoke ina mputu kobosa na ngai te pote otikela ngai fololo ya lolango oh DJ Maestro Fatou Afide elanga esilaka mpula pe no kakaye malo
maloba pa ma chéri ekoleka na mopepe natondi na susi po ya kokanisa yo yo motema ye zonga na bikanga ye Kikestere Menea DJ Big Love Tamam Komanda Mulula Mokoloko yo kangana we eske yo kozala Kangwango na maboko mbanda eske yo kulela Sango na ngala matroima yo lokola mopayadi Héritier matukama DJ Lopele Mokoloko yo kangana we eske yo kozala Kangwango na maboko mbanda eske yo kulela Sango na ngala matroima yo lokola mopayadi Papi kake la foudre Mama lo baka na ngala bala na bala na kumbane ngambo Batu kiambo ya nani na futa kao esi lakate Na bala 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 Zelo yo moto nyoso tuale kaka Mokoloko yo kaka na we mama Olingo pasele kiaye Yango na kei kome kanzoto Oka musika na zali kokende Kunate papate mamante o Moko nyoso na kuzala Kokanisa yo mizele kabuli biso Dudu tunga Noko ministre Olingo pasele kiaye Yango na kei kome kanzoto Oka musika na zali kokende Kunate papate mamante o Oka nyoso na kuzala Kokanisa yo mizele kabuli biso Cristiano Dangola, le Boca, Kofis, Mama, Patrick Stroma, Mama, Patrick Mangasa, Papa Sengela, pardonna, Ofelaye, fiancé naye, Alibonse, Wana, Komaleno, Rafa Liongo, Oyoya Maleo, Yona Komaleno, Dorte. Oyoya Misato, Shedaïboula comme ma Mercedes. On fait la misère divisée. Aboti Baïa Balingi Mateo. Bango Bansa, Mease. Bandala Shedaïoba, Ponela yo. Merci la réalisation, merci on se de retour babi et PC Lengi Mingi toujours na oyanga baninganga Amelia Mwanda donc social lumière d'Angola PC Mbote pourquoi pas Kadika Dima double poche Kadika Dima bokete double poche et PC plaisir parce que acoustique à boé babi bogozongo puis abesongo acoustique 2020 et encore merci na manager pour manager mutasali que acoustique et des kaboé pourquoi pas Steve Vita donc social lumière d'Angola te salue Lisusu et pas ya leader na biso Thierry na kata ba acoustique na sonde ba beti nani penda o apesa ki o sentiment parce que toyebi ke fere mutabanda système acoustique o na kata confinement bande konyoso ba beti ba acoustique nani o apprécier na kata ba acoustique na ba non ba acoustique to bien ni kaboro ni kabeti mama na acoustique kabose mama na acoustique ya GT Masalangwa Matete Juno Fougi Beti acoustique il y a danger grand-père en tout cas V Saluta le V Bailo Canto grand chanteur à Paloli danger V en tout cas n'a habité nani susu JDT Moulo Poué abeti mama na acoustique masananga bia mochwa bébé bia vanga hein Pepe Kalea muke danger acoustique danger le banoni no kolo bana ba mission o bazoya lobby awa topé lelo bazo continuer kobima awa pona respect envers mikolo o kolo bani pona bango en tant que leader yo posa mukolo pour ce tobito landa biographie to landa boka o ezali historique non oza pena mukolo na kata musala o kolo bani na bano bazoya génération o ezoyo on moni musique a compliqué hein musique lelo rotambo na mushuni ya bata ok baba au seka mais lobby autant na chaussée autant na voiture musique et local besoin ça respect et deuxième et ça travail parce que vous pensez que nazo akisi pour ça succès mais succès à vos salango
Mais il faut y avoir mosala te. Yebi mosala te osala succès. C'est impossible, pratiquement impossible. Faut y avoir mosala, faut linga mosala, lingi mosala ngo, mosala na et qu'on récompenser et qu'on paye ça au succès. Et qu'on paye ça yo mapango et qu'on paye ba voiture. Donc ngala on senga binoka ke ba master respect et ça très important dans mosala na biso. C'est un peu ça. Merci beaucoup leader idole no pendeza na ni songo vanda kobite na banda kolanda kingani le sali penza ke ngai turisimba na koma lelo musicien idole no zakana te ko koma musicien te na botama na za mais est-ce que yo idole no pendeza kana siko ngaza ka musicien te ngana chanteur tout n'a pas chanter ni yo linga ko tout n'a pas musicien parce que le musicien ba ba betaka ba guitare ni ba musicien ngana za chanteur parce que tout n'a pas ndengo yembaka o sepela kana nani wane na répondre yo nani yakoye bisala ngaye ndakaye pesa kingai na le rendez-vous tango na yakaka kozela oyakite na zonga kinda ko ngai moko pena mawa uta osilika kimpo kenda na kati ya motema moto kopela ngai atro na tangwa mosala na kosala na kokanisa yakayanga moninga ilelo nani okwami moninga lelawa bolingo tingami ngadie ndenge na bendana ezali tema na silina langwe na komili boma obomi ngai nzoto nga na kowa le veut bailo canto le chanteur oyo lingaminge sakabailo Tala Viwana aza grand chanteur Viwana aza grand donc Viwana penza on a un souci un jour son zamba longolinga pe matin longole pe matin na imba na Viwana nani pendo kana kana featuring bossa non parce que vous avez la première fois vous la deuxième fois toko beta ngana ko kele likolo ve femme taba likolo ti ve ako beta likolo ngana ke na se ve abeti na singa ke likolo danger kasina na Viwana ti mama na chanteur ve nzamba bombo ebele ve Jasoya déjà ma collègue na nsimbi na pena yo le bina concert na matata podio mo na santé et on se pesanga yo lokolo zawana tout ici gâte. Merci beaucoup. Merci, je te salue en passant par le canto, donc Rediamis n'a pas choisi Bambo Tebele, Pablo King le déclarant Balobi, on est sur un poste conteneur on a et comme la niveau Bangola, Topé King Babi Pablo King le déclarant Zawana, donc il y a ressemble à des alités, donc Tozongi au Salaka Ningeni na musique na catch. Pour en même temps poser catcher au salaire ndengeni no kabola kabatana ndengeni pour muto salaire musique il faut genre attendre vraiment là il y a composer kabandembo na yo na peut so batekela kayo au genre attend il faut koto studio ndenge salaire pour aux en plein studio kaka yo anaka na kachisenga kani ba entraînement ba bebele bele eza nini yango vraiment pas omoni père na biso loba mon fils un homme peut pas avoir une seule métier. Na vie mobile il faut ko bondana partout place ko simba tikala donc on va se battre on va se battre dans tous les deux côtés on aura disposition na bien ya ndule ya sport na salaka elengi. Merci Turisimba e banaki ngana ye na pasi e utambo mwana tangwango ngai na salaki nanu na 13 ans yelanga nenete nazela ya silisa kelasi ya kobalanga tongo nyonso kende kelasi ya kana ndako ngako na futela kaye batike yeye ngako na sombela kaye basilambise nganenete na futela kaye ba minerval baparana nga babengani nga na ndako mpona yo babalisinga na mibale ya mbongo nalinga kite bolingo komisinga iso bakolandaka yo hanzulu singa lelo sundolinga vraiment soki nakanisi nakolela soki na banzi nakomi boma nzoto nakufa nanga martira bolingo nene
Merci aussi à mon réalisateur, ingénieur Bravo Babi, Maye na Maye le Kokana Babi, Bango Kunoso Babuzoba, Bisoto Zaknate, Yana Essa, on se salue à ticket de ma vie, Bisoka déontologie, Moussala, toujours qui toko, Bino Bokofta Kana Bavi, parce que Bisoto Zana Tepona Bavi, Toara pour la Moussala, et Nazomi sur musique Nayo. Au côté, quand on a un cadre, il y a YouTube, ou bien on reçoit la promotion en gros. Pour YouTube, on dit que YouTube peut-être ma vie, on aime toujours que ça me marque. Merci, Choucha la Rimé Kamesa. Donc, ndenge trop moni toza na système où les gamikolo eza système ya internet. Donc toko teka disco na ba plateforme nyonso ndenge ba nyonso bazo sala toko teka ngo d'ici là bokozwa vraiment page nanga. Si Dieu le veut, Mikolo Kaka pas chouchapé pour la plateforme. Donc, tout côté qu'on a la plateforme et tout aux autres kama, OST kama, au télécharger zombie, tout côté kama. On se connaît dans Facebook sur une base babetani. Na Facebook sur besoin ngai bobeti Jean Simba besoin nga. Jean Simba na bato bana. Bobeti Jean Timba. Le numéro de téléphone est Ali 936, plutôt plus 244, 936, 78, 25, 21. 936, 78, 25, 21. 936, 78, 25, 21, Bozwangaï. Ok, tu réussis à comme vraiment cochuter. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission. Toujours il y a un projet futur pour naïbi que vous avez un album tout pesa maxi single non c'est un album Obimba mais pour l'instant tout ça la moi flash moko ya maxi single to wakango et toujours tantôt parce que fona sur la lana producteur nangai Kassia ma evento to bandeni to sala na Cherry Champagne na Paris na Tonto Bianca na Vinduki to vendre biso misa to na complicité ya manager nanga Trésor Diangé to meka to baso to sala ngo ya combien pour to lancer mais album vraiment nzamba pe so makasi et oya. Et pour bateau bazar pour ça banzimbo na ba yana bango to déjà so fesha. Non, on a pour ça ça lenzembo. Na ba yana bango donc on est vraiment libre tous après biso doze la bango parce que biso doze après. Tous après na tout et en ce moment on a zo ba na studio. Na studio on continue ça la faire pour nzembo ya Yeme Patrick Kassiama. Ezali donc il a zone ngana sili sangwa et puis na tamé banze mususu ezali donc c'est un peu ça donc on tout ça peine après bon c'est quand ngate po naza komeka na Patrick Kassiama motema pembe na sala nini pote bayi nanga Patrick Kassiama mon chéri Patrick mon bébé Kassiama tonton Bianga, Cherry Champagne. Merci beaucoup, merci beaucoup Zaraka Balobito Betaka Maboko Sugi Mutazo Samsani Kitoko. Merci à toi Patrick Kassia, mon boss à moi donc Choucha Lumière rappelé sur Bambo Tébélé Bélé boss Toko pourquoi pas à Laurent Sokoko l'homme intelligent donc Choucha Lumière d'Angola appelé sur Bambo Té Esika Pezwami Moussala la Pessimbo Tenangai Naimoko Grand Libolo donc la Pessimbo Bambo Tenanga et si vous allez pourquoi pas la Pessimbo Bambo Tenanga j'ai bon muzombo mwana bazombo bambote nanga sikozali tozongi sur la mission na biso leader Thierry Simba un mot de la fin na ba obabina ko na ba fan na ba onyo so ba pesa ko pe confiance bazora tana bango penta pona kolanda vraiment nazo remercier Thierry Champagne honorable en direct de Parigo mutunanga penza donc album yango na ezoya Patrick Kassia event mon producteur tout cas pour na yogutu oyebi il y a rien à dire chef maison civile Rochelle hein, le propriétaire de tous les dossiers il y a maison civile tolinga ngande tolobaki na monia wa petit nanga trésor badivin
le vrai Djika mon abela na kata Belgique pesa makamunde to sola ikarobi karonde to sola qui vieux tout ça on est to lobaki nous on prendre et ça va bien na moni vraiment Kevin Kamani oyebiti eloko bolukaki yango to tindi bino moboye baga ndeni boko sala ndeni boko multiplier quoi donc y a rien à dire au sous na moni nani bato ezebela ya yo yebi biso sali banga soko bwakeli bango te ba oh fie mais yo sake mission mais comment Indrik Basila grand prêtre on a bana poto ya solo donc yo faut yeba bango pour ceux qui bango ba cheta ya jali ya chete bango zato kangana no ebi zela no ebi total nanu o confinement non kuna ba confinement ati wabe da bedel motema ya Luciana wana mwasi na biso wana grand frère propre en direct na Suisse na Zurich donc vie saluta jésus bien na moni vraiment susunani petit nango yonani de Pasco moma pa muke mwana London de Pasco to solo la ki vie to salabo naza direct zala direct na maloba po sala moi ba vrai bien quoi en direct ki awa susunani to baginani politique te nga sa politique te ngana mission a politique staff Jansi Pembele donc touche congolaise na pe sino tumbote donc bozaka derrière sima ya bino boyebiti nga yoyoti mutu na binoti na sima kanga sala moi ba vrai bien na bosante manager international Trésor Diangeye mona penza manager yemta sala kasuka bien coach boye dire kita tozokende togene mboka na togene beta na mboka ba anglais to beta moi Swaziland Botswana na makasi ya Yemei Patrick Kasiama elongo na tonton Bianga bon saka makamango tika année prochaine yango sima mais Gédéon mutu nangati Gédéon Ibula bando comme Mercedes obakisanga Gédéon Ibula vrai mutu donc bato pena ba soutenir la musique awa to ngai chanteur ngai musicien Angola so lia mbonga Gédéon te so ka soutenir auto lukuta donc ba vrai bato penza donc zo mona ke y a rien à dire on a pesi mbote na pesi mama ya bana motema mami Lunda mama na Jorison depuis 91 en tout cas il se passe ya blague à part c'est ma toute première fois na Kotawa donc ils a chintunga ils a danger ndenge to loba na zaba moto zaba valeur donc pena faut valeur so ko ngba ba valeur no ya ko Kotawa donc pena na julisme chintoka. Merci beaucoup, leader. Merci tout le micro penda oyemba. Nga penda chana mirenda un petit. Oye penda continuer. Moi ba deux voix wana. Ba deuxième voix wana. En tout cas, on a pu rester. Ok, merci mingi na ba onya so kakande na lobaki bo vota ki shusha lumière d'Angola babi kala te na so kende penda kini ko so penda trophée na na mboka na Angola awa tozo ya penda bana kini tenez vraiment na shusha lumière azo ya penda kini na oya penda bo accompagner nga penda ndenge zala kaka surtout mingi libota na nga penda bo zala wana na pesi mon oncle Bibi Wawa et pourquoi pas na pesi penda Blaise Wawa Didier Bossana, donc elle appelle Jean-Paul Bossana, Bambote Pende Bele, Mingi Bénédicte Bossana, Mémé Bossana, Joujou Bossana, Fanfa Bossana, donc il botte en anglais, on appelle Bango, Bote pourquoi pas na Ige Singe, Medo Singe, donc tous ensemble ensemble, Mingi Naba Oba Linga, émission Nabino, conseiller 10 émissions Van Chufala, nous sommes vraiment arrivés vraiment à la fin, donc Pessibino, gros bisous.
boza tutu kilo yanga ndo batombolaka na ndo bote vie nanga a Italia soki susu alobaki te me nanga kinalela oh susu moni merci beaucoup babika toujours eza pena ba collection ya Amélia Mwanda Mama Paradis donc Mama Paradis ye pena mtala ti susu numéro dans mungo la penda pona za toujours kitoko merci ingénieur bravo merci na ba honneur pourquoi pas attendre ma consoeur Tania ici que vous allez donc susu numéro appel sur beauté merci encore de plus à papa Mams l'espace où kitoko un beau cadre joulisme et Kadi Mabokete double poche donc tous ensemble merci à la prochaine ciao.